Ouais, mbano toza en direct ya breaking news parce que toza na flash information eza ndeni. Merci Patrick Salomo pour ce message pour la Chine a été la transparence. Ouais. Lelo oyo tango tozobunda po tolongola Kabila parce que Kabila c'est un grand frère po azopiye mbongo na biso eza kobe milliardaire kuna plus de 15 milliards de dollars. Lelo oyo toza na kotaki biso bato toza na poto tokende totambusa mboka wana tango tokende mboka na ndenge ya moyibi ekomarche te tango tobengi yo na message oyo peut-être mpona koyiki ezaki Papa Ngoma il n'est plus le président de la communauté congolaise ya UK. Répétez olobi nini? Papa Ngoma il n'est plus parce que le tingana na protaïté il n'est plus le président de la communauté congolaise ya UK. Mais il y a détournement ya fonds. Pour avec un détournement des fonds. Toujours lui Papa Ngoma a détournement mbongo ya atala détournement ya mbongo na 2011 il y a qui s'est dit son président. Ouais. Toujours il Papa Ngoma a détourné mbongo ya Belou et mbongo na Nzuki. Adia mbongo wana ko ba twa tara ko mbongo ko mali ko mate. Ya mo mutu de la tour sur la place ça va ya ba ba na ki. C'est Papa Ngoma. Mais ce ko ta mutu ana finale ko za mate papa la ko te de mais na mo ga ho. Mutu so da ki na de ko mate ta la politique. Ouais. Mais il y a toujours Ngoma na gouvernement na e bataille de tournement ya mbongo ya matanga. Donc nous sommes là pour la dénoncer tout ça par police à peuple. Ouais. Sorti na zone ba boyina na bana mukute na zone ba vérité. Na mbongo ba dengi eza na mbongo ya liberté d'expression. Eza bongo. Donc il doit luka oyo tu a fait sa candidature na ifa comme président de côté. Adani est venu. Donc on a criminel et comme na yeso na iba mbongo te, ayiba mbongo te que je parle pas ba ya ba côté, attends ma côté. Il est dans une président communauté. Na suivi na idée. Ngoma somo tali ngoma akala na toujours bagambia albana sama politique ba force commune ba ko fina ko kuna alda ko na matira ambo ko be ga ba baina ngo ko ko ke ma ça on les a pas d'ailleurs donc on ne fait pas ça mais ba ko tout petit là ba ko tout vraiment ni petit là tout ça côté la président communauté ya télé ba ko ba contribuer pour la matériel sur moi ba tali mo de to mais ngoma ba la donc, nous sommes là. Les gars, le président, à cause n'a jamais été. Pour la mort du président, je m'en ai. Donc, madame Yambo, il s'est gâté. Parce que ça arrive à mon temps, ça là. Et quand le président, on va tout le monde, on va tout faire. Non. Moi, ça, pour ça qu'il y a les 17 janvier avant, on a Congo, là. Moi, ça, pour les 19, les 20, pour qu'à pour la Congo, les 20, les 21. Les gens ont contribué. Mais moi, je suis là, tout le monde m'a dit que moi, il a compte pour le moment, mais c'est tout ça. Après, quand on a pas de pouvoir, ma paix soit longtemps, mon effort, moi, pour les débats. Mais il m'a dit que la présidente est dans la compte là. Siko ya sala akangi mbongo wana pona nini et puis pona nini bokoyi kosenga ngo na kimia te lero bozolo babolongoli boza banani boza combien de personnes et ces communautés bakondima mpo nga na sina loba bato baza kotia tembe papa soki nga nalobi bano parce que nga naza na mpona kodenonse nga na dénonsa la base ngai komba nde bana kota komba bana bazanga mula makongo nayata info ya kongo te kongosalanga bien nakundaka mpona mboka na ngai oyo tobaosa bapeke koliaka bambongo moi je soka mpona kodenonse bango donc toza na besoin ke kongo alobi totamandinga bien bato baza ndenge ya escroquerie ya koyiba bambongo tokodenonse bango eza bongo donc il n'est pas ça parce que na matanga ya ndeko Ndombele ya le 2150 donc ezobimaka so tosisi kaka na lansango eza flash bandeko Romain Matondo okay.
Et ça bon. Te nga na yoki nazo leksango sikoyo na breaking news ya lobby pe kobima comme ça communauté ba pese sumbongo te baza na confiance na été un. OK. OK. Kitoko ndeko na mona jida mbano. Siko mona jida. Mona jida na yoki ke na Londres kuna bato ebele ba oke Kinshasa yo zo kende te. Mais bon ba o bazo ba lobi bazo ke no ebi ke au conseil de nini o bobenga ya ba combattant comme au conseil de collabo parce que bango baza prêt ba kende Kinshasa. C'est ça. Wana oza na raison. Ouais, Nazoka. Ouais. C'est ça. Eza mami ko ezo la sakemboka to pesa confiance na ba politicien mais ba médiocre ba lingi population te. Amen. Merci. Alors, mon adjudant, on a un message à Souka pour clôturer dans l'ensemble. Amen. Merci. Ingeta. Muyombe gauche moni ndeko suki ingeta. Nzambe apambola ba Congolais, que vive le Congo, vive Londres, vive Manchester. Bye bye.